Desho Dena TV Pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Desho Dena TV Pona koyoka bansango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba. Voilà, bonjour, bonsoir, Balandi, soit des shows Denar TV. Merci Navao Balandi des shows Denar TV. N'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV à la réalité. Tu es tous la nabino tous ensemble. Kakande tous la nabino na des shows Denar TV. Motezopela, quel est le problème? Zala bronché, toqué na détail. Nazana sujet moko na kolinga olandanga vraiment attentivement pour comprendre. Conseil ni yo kopesa na kati ya problème oyo. Nazana ba na biso ba benga baza misatu, baza na niveau ya Londres. Problème eza nini? Moi na biso benga lobi tonto de show tozalaki na Kinshasa, mama azalaki na Londres. Si mabambula mama yaki kozwa biso na Kinshasa, toye na Londres. Alobi tango akomi na Londres azalaki na âge ya 14 ans oya liboso, aza na âge ya 14 ans tango akomi Londres. Bakotsaki bango na classe babandi kotanga kaka ndenge ezalaka. Mama na biso alobi desho na bandai kotanga babandai kofuta biso bambongo na nzela classe. Mama bandai kobomba. Na komaki kosala na ba weekend mbongo nazopesa mama azobomba. Na bandai kosala même na ba vacances ndenge batu bakenda ba vacances batapoto bayebi batu musu bakenda kosala à l'intérim. Bambongo wana nyoso mama bandai kosala azopesa mama na ye azobombele. Mama na bango alakai bango boye tango bakomi na Londres sika. Mama na bango ayebisaki bango boye la promesse. Alobi bambongo na bino nyoso nazo simbela bino na ndenge bozo sala nazo bombela bino. Un jour tango bokokola soki esengi bokende kosala vie na bino na pembeni na kozwa mbongo na bino na kozongisela bino toza wana. Mama na biso alobi tonto de show eye kokoma na moma nga lelo toza na 2020 akomi mukolo ayaki na âge ya 14 ans siko toza na 2020 akomi mukolo akomi na besoin kende ko vivre ye moko na pembeni. Problème eza nini? Alobi mama na bango asalaka ba voyage akendaka Kinshasa ba va et vient asalaka ba business mais chose grave. Mama na bango na business asalaka ezalaka ba escroquer mbongo. Mbongo akenda na Kinshasa emona na raté. Toza wana. Mwana lobi tonto de show na bengaki mama, biso nyo sumisa to bengai mama, to vandisi mama po to koma na besoin ya mbongo wana. Nga personnellement na komi mukolo na besoin na kende ko vivre pa na nga ailleurs. To vandisi mama to tuna mama mbongo mama akatani. Mama asiliki na degré ya mukete, mama lobi batika kopesa ye mutu passe. Mama na bango yebisi bango bino kutu ndenge bozana boko pesa nga mutu paste pona mamba bambongo oyo. Par contre, ndenge bozana na lingai na ye na bino na Londres te, po famille nga balobaki bino ndenge bozana basi babebisa bino bozana kindoki. Tozao, masolo ebandia. Oyebi yoka, ezana ba langage mususu mama oki kopesa bana na yo te. Mama na biso abeinga lobi tonto de show mama lobi boye. Mieux vaut kutu famille na ye ke biso. Po biso bayebisaka déjà que toza ya kobeba na Kinshasa toza déjà na kindoki. Falaki même pas ya na biso na Londres. Donc oki ko tchele makelele te pona mbongo. Eh maman, comment oki ko pesa ba no langage ya boye? Obi ezana ba langage mususu na yebisa bino nyoso yana ba langage mususu oki ko bimisa na mususu oko bimisa te. Maman na biso abengi nga kolo lisolo abi tonto de show na regretter maman oya botinga. Alobake biso toza na kindoki po ba pekisaki ekuta ya na biso na Londres te na famille na ye. Et chose grave, maman tenir langage akoloba mieux kutu famille na ye ke bango. Maman lobi mieux kutu famille na nga ke bino bana na nga. C'est-à-dire bokoki ko kabulanga mukolo moko te na famille na ngai. Oui yaya. Famille kabwana raté mais bana baza venir ya lobi selon les Africains. Selon biso ba bantu bana baza venir à lobby. Comment on ko négliger bana na yo pour na famille na yo?
C'est juste ma question. Nazo peso ba piste ou comprendre gravité à problème au point ba couper sa conseil. Bref, maman lobi batika ko yebisa ma mbambon, mais tandis que maman de apesa ki bango promesse. Promesse o yo moko pesa ki bana. Mais kokisa siko promesse, kokisa maloba nde côté problème eza. Maman na biso ko li sulabi tonto de chaud. Na to sara maman na nga makasi. Pona on to tourner problème en mbongo ezui temps e belé tozwe batende ni to ko tourner. Toko tourner boy gauche droite ezui temps moulai. Tina suka vérité ya kobima. Maman azwa mbongo wana akenda osala nango business na Kinshasa, maman azwa mbongo wana apesa bandeko na ye na Kinshasa. Maman na biso alobi tonto de chaud totali ba émission ebele osali. Ya ba maman poto na bana na bango. C'est-à-dire eza na ba maman ebele bazo bebisa vie ya bana na bango. Bango moko eza na ba parents ebele ba bebisi vie ya bana bango moko. Eza ba parents nyonso te exception ezali. Parce que eza na ba maman bazwa mbongo wana basala business et bota mbongo ebele esunga libota. Mais ba mususu bazo sala ngo makambo ezo simba te. Ya monso moni mambo esimba te mais tika. Eza na ba mingi basala ngo esimba te ekenda kaka bongo. Lelo ba na biso na Europe ba okokotanga te po ba mbongo na bango tolia. Maman lobi tonto de chaud nazwa mbongo bafuta na nzela ya classe na maboko ya maman, voire même ba bourse nanga. Efutama na compte ya maman. Mbongo nazo sala na ba week-end depuis l'âge de 14 ans ti lelo 2020 na pesa na maboko ya maman, voire même na ba vacances biso tokenda ko sala. Mbongo wana nyos na maboko ya maman. Lelo toza na 2020 to senga maman mbongo, maman lobi mbongo ezate maman katani maman fingi. Toza wana. Toke na deuxième point. Batuni maman mbongo maman lobi na bango boye. Ndenge boza wana mbongo wana boki kotuna ngango te, mbongo wana ezate, c'est-à-dire mbongo ebunga na nzela ba business mama akendaka. Toyoko koma na deuxième point, na kati na bango misatu ndenge baza wana, leki na bango asuka zaki na compte. Ye azali na carte na ye, na ndenge université po yenda azawo ya suka. Mama azwa compte a mwana na ye, akenda azwela ngo crédit na banque. Mwana na niveau université azali na besoin sala ba donner moko quelconque na compte ya université sika atanga. Kuna ba komi ko tia pression ba lobi carte na yo ekoleka te tant que carte na yo eza na crédit o ezo senga yo ofuta. Tandis que mwana azwa crédit te, mwana yeko tuna maman nde asalela compte mwana abimisa mbongo na carte. Toye kozonga na point mususu essentiel. Maman na biso alobi boye tonto de chaud tozali na kati ya ndako nga na mwa mwasi. Na ba biloko na nga mike bilamba et tout le reste boyebika ba basi bozana bisomba sombebele. Mwa mwasi déjà soka zo sala zo bima. Mwa bisomba sombeza ebele ba sapatu bilamba ba kabelo ba mambebele ba bilwa mike o bozara nango. Alobi tonto de chaud biloko na nga na ndako ebungaka. Biloko wana ebunga ndeni mama na bango azwaka. Azui aokotsa na bakoli na yake na Kinshasa po akendo pesa bandeko na ye na Kinshasa. Toza wana. Oyebi batu mingi bana ba erreur ebele. Tolinka sozo kende Kinshasa ba vantar ebele ba mona yo oui eza mabete mais tandis que biloko oyo zozo kende okabana Kinshasa eza ya yote. Toza wana. Eza bato ebele bazui biloko abato na Kinshasa mutapesi yo koli ke pesa na famille na yo zui koli wana pesi na famille na yo ozi okabi po ba mona yo mona poto ba mona yo za na ba moyen. Or non eza biloko abatu. Également nde maman na biso azolela lobi tonto de chaud na ndako maman azozwa même bilamba na ngai ya nzoto oyo na somba na babilo musu ya mike azozwa azokotsaka na koliso ake na Kinshasa ake kaba na famille na ye. Maman na biso abi tonto de chaud na boite ko kabela famille za mabete mais soki maman azali na besoin ko memela bango bilamba ifalaka yebisa nga na zui na sombeli bango ya sika na pesi maman kendo pesa bango vi ya lelo okoyeba te nanu ke ko kabela lamba nzoto toza wana. Vi ya lelo oki kopesa mutu elamba na oyo ya nzoto asali yo mabe na sima ya elamba wana parce que elamba déjà oyo lati bakabelaka mutu te il faut oyeba nani olingi opesa mais maman azozwa bilamba mwana na ye ya mwasi babiloko na mike oyebi tosala na biloko ebele na poto ekoza na biloko musu otia na placard oyebaka esi te kezalaka wana okoza na bilamba ebele oklasa yango je ne sais pas na valise ou encore esikani yo bombaka bilamba obosana. Mais à un moment donné, on peut na zana elamba tel, à un moment donné, on peut na zana sapatu tel, to na zana eloko tel.
Maman ya kaka na kati ya bilamba bana na ya triaka kaka. Ko trier ba sapato, ko trier bilamba, biloka mike akotisi akangi koli Kinshasa ake kabela famille. Yaya bako pese lamba no na mutu mususu. Ake na ngona ndinga molili vie ko compliqué. Maman na biso azo regretta bi maman na yeba comportement ebele ya mabe, mais chose grave tozo chitelende awa. Mwana oya suka, oya zali na carte bancaire, oyo carte na ye compliqué na niveau ya université. Tant bake kotala na niveau ya banque, ba moni ke crédit eza ya ebele sengele ya futa. Ya yebisi bango ke crédit wana nga mutu na zui te, mais maman na nga mutu azui. Comment ba oki ko kalenga na sala ba étude na nga te, tandis que mbongo maman mutu azwaki. Réponse eza boye. Ba yebisi soit au futi crédit wana yo moko, ou soit so ko futa ngo te, il faut poursuivre maman, c'est-à-dire il faut porter maman plainte. Mais ma maman na tribunal, maman a futa mbongo wana. Nde côté toza, bana bazolela, ba porter maman na bango plainte pour na mbongo wana, to basala nini. À vous les claviers, yo pesa bana conseil, pesa bandeko na conseil basala nini. Na beteli ba piste nyonso lisolo pour comprendre. Chose grave, carte ya oya suka ekota crédit, crédit wana balobi soit yo moko futa ngo pozo ba accès na niveau ya ba étude na yo, ou soit porter maman plainte, poursuivre maman na yo en justice, afuta crédit wana po yo zala libre au continuer ba étude na yo. Eloko ni yo koloba na kati, conseil ni oko pesa bana na biso esali ma wa passe. Na soni elo ni twenga to bakisa. Oyebi ba erreur musuto salaka ezaka abiso moko. Yaya totika ko sala eloko yo moni eleki yo kilo. Makambu ya ba famille ndezo bomisa biso. Comme ma charge ya famille ndezo bomisa biso. Ezana bate belé baye na poto bazui ba AVC. Ezana bate belé ba se suicider, bato ba mibwaki na base à train. Pona nini traumatisme ya famille. Yaya omema kulusu ya famille na mutu. Omema kulusu ya famille na mukongo. Yo lingaka te bayeba ke yo zangaka. Yo na famille obima mopa obima patron ou patronne. Oui, eza bien. Mais est-ce que bambongo na biloko omemelaka bango ezalaka ya yo? C'est ça. Na fungoli parenthèse moko rapidement pour comprendre. Eza ndeko na biso msu ya mwasi apesaki bakoli na yeba ke etika na Kinshasa. Apesi ndeko moko tokotanga kombo te tikelanga koli na famille na nga na Kinshasa. Ndeko wana komi na Kinshasa afungoli koli ya muninga. Kabola bilamba na famille na ye. Kaboli bilo nyonso ezali na kati ba telefone apesi bandeko ne bilamba ba sapato. Yo kuno bimi mopao. Mais biloko eza ya yo te. Pourquoi tolinga toujours mapeka? Olinga ba mono mwana poto yo zaka na mbongo na poto tozwa. Oui yaya. Tozwa to bonga selon ndenge tolobela kango. Oui eza mabete. Mais est-ce que makambo yo kenda ko sala oyeba ko zo sala nini na nini? Est-ce que oyeba ke na suka nango yondo ko zo échec? Est-ce que oyeba ke na suka nango yondo ko bela? Est-ce que oyeba na suka yo soko kufi famille ko tikala? Voilà, et ça ba question à savoir. Nakangi parenthèse tozonga na sujet. Voilà mon tezo pela toza wana bandeko na biso abasi, bana biso abasi ba tonto de show. Lokola yo so la mingi na communauté, surtout plus lokola yo pesaka ba mama conseil. Yo so la na ba mama tia sujet wana to yo ke loko ni ba mama bakoloba. Mbongo bana emonani te. Na ya classe emonani te, na ya ba bourse, na ya misala na bango basali na pasi na bango. Mama ale nyonso esali mawa pasi na soni. Mais na minute oya suka bakotie crédit na banque, ba ebisi porter mama plainte. Yo ebi poto poto tata na mama bazala raté, poto bana bakotia ba parents na bango prison. Poto bana ba okangisa ba parents na bango mindele ba trouva ngo normal kende ko porter mama na yo plainte afuta mbongo wana yo otikala libre. Bana balobi papa de show ndenge toza na équation to sala nini? To poursuivre maman, to kangisa maman, to sala nini? Pas question toza na ngo wana na banzi c'est clair. Et loko nini yo koyebisa bandeko na biso ya basi esali mawa passe na soni. Soko talinga mbali boso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Des Shows Denar TV ta la réalité. Benga Des Shows Denar TV na ba sujet ya bien. Ya boye tolo belango tolo bela ba sujet tout. O ekomelio ekomela ba misusu te. Numéro na nga ngwana ka ndingo moni vandi wana benganga okozwanga tosola bien. Toza na ba site de raconte na biso awa so oza na besoin ya relation amoureuse. Benga Des Shows Denar TV détaille tout
Nakuzu ekosala bien. Aimez, commentez votre émission. Ezalaki Yabino, humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala Branché, émission Ezakoya. Ciao.